Likambo bandeko na film na biso tolanda avec Didier Parfait sans défaut sans tâche, zéro faute ni correction. Et tolobi merci na God's Love International Venture Glyph na Mokuse. Et pa wapi ba film eza kobima lokola matanga ya mayambula. Et voilà lisolo moko bandi bandeko. Lisolo ngona kati ya zamba tomona kaka ekela mumoko. Tolo baboni aza lokola mwasi mwasi peko aza kosokola ndeti kaka créature ya zamba suspense aza na ba pouvoir pour azo sentir danger na mosika e kenge lokola nyoka ayebi sika monguna kouta ayebi position monguna kosala oyo nanyo mwana zamba to akoya na zamba babote na zamba akola na zamba. Voilà bandeko lisolo bandi. Oh voilà esika nyonso fi ezali esika nyonso pe lisolo ezalaka. Mwana mwasi oyo a se retrouver na zamba babota ye na bato lokola ngana yo tometuna eza na raison oyo esali ete akola pe atikala na zamba tolanda. Film na biso Part of Life eza lokola nzungu ya bomoi. Quelques années avant tozongi na sima na boye nanga kokende mama. Why? Pona nini? My father is going to papa akosilika makasi. Obina listen to me. Yoka ngai malamu. Your father is not papa na yo aza na raison te biso tofanda ce soir. We are rich now. Biso tokomi na mbongo ebele tozwi. Naza na 4 millions de naira ekozwa na biso. 4 millions de naira mbongo ebele bongo mama. Ebongo yo suilango wapi? Tala nazwi mbongo yo na mobali moko wa yebi kozwa charge ya mwasi koleka mo papa na yo. Oyebi ke papa na bino atindi bandeko no basi na poto batanga aboseni kozwa mwana mobali. Siko lokola nazana mbongo nalingi siko na traité lokola mwana wa bongi na éducation. Oboyi kotanga na poto na kosepela mama. Mwana nga olobi malamu bonga batala tolekisa tango te toke na biso tolongwao. Lisolo ya Obina na mama na ye kokabona na tata alobi mbongo eza ebele avenir eza ya kitoko toleki bambula lelo siko na présent awa nde lisolo bandi lelo to bandi masolo wapi na kati ya palais royal palais royal ete. Bonjour ma princesse. Sikoyo wapi chauffeur personnel na ngai na motuka oyo euti na palais royal. Sorry. Olobi nini nazo comprendre ote ma princesse. Vraiment kaka l'air nyonso mato ekufaka bino. Pona nini botemela kanga kaka na ona lobela bino. Boza na problème ne lobeli nanga te princesse. Mais ma princesse problème eza boye. Motuka ya prince yaki awa tenge tiki biso ekei. Tika na expliquer bino malamu. Nzambe o. Yeah. Yo. Pardon, expliquer na mosika. Pardon. Na le belabino, boso explication. Po boza na ba mentalité ba mboko ya pauvre za na nzinga. Tango princesse la muki na tongo. Pe alobi na ba servante na ye oyo sengla ki ba selela ye. Alobi ke azana posa ya voiture oyo kouta na palais royal na chauffeur na ye moko personnel sikoyo na garde du corps kutu si possible na convoi ya bakar sikoyo soki amoni yango te princesse asala nini akozonga na mbetu sûrement ke tanga kolamuka nyonso ebonga koloba yango eloko te bozonga awo. Tala soki bozongi na palais royal bino mibale bozwa penza brosa monene ya sika bonika monoko wana parce que douche pe bozoki mango pamba elanga pesa nango makasi te bozolumba solo lire batu balamuki sa porta basimba savon na linyoka ale bolongwao yaka bozonga bandeko kozala servante nde kofingama
sikoyo moni ni balobaka oyo ebongi na ngai. Merci ma princesse. Bobima. Sûrement zoluka ki princesse yango ya makasi. Sûrement alinga kota palais royal ata na ndenga chobo. Yende nani yo? Zara. Zara lakisi bizaleli ya moto oyo soka koti palais royal bogomela mai na tonga. Alors que histoire yango epai to bandaki na zamba. Il y avait une créature de la forêt. Ah, mais na kame mwana mwasi oyo kobotama na zamba akola na zamba tolo babongo pa lobaka lokola banyama ye pa vivaka na kwe na ye mokili na ende yango yo. Histoire moko batami na nsima oyo kolakisa biso nini esalaki azala kaka awa esika azali moto te tomoni kaka na mbwa na ye aloba pe na moto te ke bomona alobaka lokola banyama toloba la reine de la forêt. Ebongo mission nini penza yazolandela na kati ya zamba. Mitune ebele sima kaka koyebana tolanda toza wapi na kati ya palais royal. Famille royale yangoyo tomoni prince na princesse, le roi et la reine. Voilà tomoni mokonzi bana ya bakonzi masolo kaka. Oui, entrez. Et Sengwebele. Abouba. Bonjour mon roi. Likamodine. Likamomoko c'est la maison ordinaire. Mutakufi kuna? Tete mutakufite. Mais c'est quoi le problème? Alors la future princesse Alobiboyi. Azong si ba servante. Et Sengeli aya awa ba pese na le garde du corps. Ba pese voiture et outil na palais royal. Pena cortège o ekolandaye. Oh, c'est pas grave. Abouba, c'est pas grave. Bongisa motuka. Comme ça, au PC 3 servantes, you peux l'anda bango comme ça, bon qu'on ensemble. Ok, ça va. You peux l'anda yé. Hein, ça ça pour ça na yo, comme ça, you kumbaye. Bon, na linga peut quand même au servir, c'est pas grave. Papa eh. Oh, neni yo poson de mama kamba boye salema. Oh, ma fille. Mais to so be nani? Fiancé na yo to nani na yo. Na lobi eh. Ndesika kasala kiao. Na osala ka nyoso ndenge moko. Yo pe lo boza pour sa chauffeur. Pour sa garde du corps. Papa na jipe ba privilège ebele ba na botame koki papa koki. Alors ça va. Famille royale. Le roi, la reine, le prince et la princesse. Voilà ma côté doléance pas ya chauffeur wa outi koloba. Elika kolaksa ke moto moko déjà bandi kolaksa minene. Bandeko makambo pesa liawa. Mama na biso nzoka nde kolo couloir. Tobosani te mama na obina. Yende mutaza azaki koloba masolo 4 millions de naira na mwana moke ya mobali. Oyo nani akoti boy. Bango pe bakangi porte te. Ngai te tala na lobia. Eloko mo salamité ozo kanisa te. Donc yo pero yo salaire no yaka aussi la rande awa. Donc mama na nga sala musala mususu te. Yo bando pese musala sikoyo mabina Congo. Oyebi mabina Congo te. Nala kisayo mabina Congo. Uka wanga le sikoyo. Nikata chambre na biso moko izoga sabu lipengu na yo upengu sa mère na ngai. Donc nga solo ba mamu mususu yo so wanga na pe mamu na moni. Donc na moni na ngate. Donc na zasu miso kufa. Yo. Yo. Mama, makambo lingolo bani. Yo lingolo bani. Libomezi yo. Mutu ke wapi? Résolé na loko. Ndeli kasi ko chawa obengane le client na ngaboye. Nakuta futinga te client kimi. Ok, nasi na yebi. Opération na wana butulo be simbaki. Ngasi ko na 5,000 na ngai. Tala, pesa ya ngai na bien. Naza na posa ko sola makambo na te sikoyo. Ko permettre ngai te. Nabimselo sko kana na ngai. Soni ya mwana vraiment. Oyo mamba tata na openza boza ndenge moko tata na mwana. Yosaki moke na bokolio na pasi. Obokolinga nini? Mama, tika na lobela yo. Mama, is it trying to solve olingi sikoyo. Oteka nga mwana na yo. Mobimba na kende pona ba trafic.
okotisinga banzela oyo na ekanaka te 4 millions de naira oyo obetelanga lisolo oyo yo obokolelanga ti lelo namona kutu avantage nango nalieta bonus mama nayokaka lisangwa mbongo yango kasi nga na guta ata elengi ya mbongo yango te ata mwa centime na 4 millions namona yango te. Tia mama azoba oyo mama zoba obina hey pema yenanga kisi wana obina mama oyo na pema mokuse me travail makasi na couloir mama na biso tala yeba yango ngana ke yo tikala kufaka na maladi yango mama pe musalo poni na pe moyo egobomo afanti mama omikomisi fula alors que kutu pression za malamu te mama na obina nzoka masolo eza boye voilà tomona Zara aza ko préparer rencontre na ye na prince tata nzoka abongisa mwana oyo po abalana na le prince du royaume oui bien okokoma la reine na mabele oyo. Bonjour mon père, bonjour ma fille. Princesse Zara yende bizaele zo bangisa biso. Finalement boye kosala demande nanga. Oui ma princesse. Wana Aguba azali personnel pona yo chauffeur. Bonjour ma future princesse. Olobi nini? Are you dumb? Okufi matoyi. Yo bandela mwana mobali, bandela. Sorry, my limbisanga ma princesse. Très bien. Much better. Bongisako. And I hope you don't expect nakanisi bozo zelanga siko na tambula na mabela kaboye ya pamba. Siko na memona mukongo. That's not what I yango te loko na zolo bawo. Mayele ezangiyo. Wapi tapi na ba fleur oye ba fleur de pétales de rose oye bongi na princesse. Sorry. Limbisangai ba fleur. Yes. Oui ba fleur. Oyo kinga malamu. Limbisanga ba princesse. Osaki demande pona ba fleur te. Tala siko lokolo yebi. Siko mbala sima bokoti awa. Soki bomoni nga na nyati tapis rouge te na robimate. Fleur e boka bete na robimate. Papa oh mwana oya tata. Mwana nanga ya talo. Tika nakeno mwana mobali nanga le prince. Kene malamu nga ilolendo nangai. Oyo nde punda akima kambango ngana zolonga. Oh l'équipe qui gagne Zara balongola kayote. Sikona bana suko koloba susu pona na tala bolokota malamu bolokota. Ngaka nazokamwa ba misusu babota mata na makila bakonzi te. Mais komba ki princesse bazo bambango na makasi. Zara nzoka zoluka kota kaka palais royal. Ata na chobo, ata na lidusu, ata na fenêtre. Aleka. Yes, that's the mark of the yago penza oyo, atambula ya kalogola reine, atambula kalogola mwana mokonzi. Tata nzoka complice. Tata nazo tindika liboso. Nansela landa. Maman moko aveugle azoke nezoka motuka batuti ete chance aveugle maman oya koi mwana mwasi azaki kokamba ya ayeko sunga ye nzoka chauffeur ya princesse à venir la future princesse nano akomi princesse temetala nanu kobima kiti kobima tali aguba na bien oza zoba ba chauffeur penza ozo kipenga te ozo landa maman aveugle mwana ngai naza nga aveugle maman aveugle ya pasi siko ngala komi nani yo pesa non c'était wana yo ozo balanga oyebi ngai ngala sala bino nini nekala bino mawa bozo kanga nzela siko ngala tika bino naleka te po bino boza wana telema nalobi siko nga konga lokola mwana yo ozobenga mwana yo mama elongi mabe miso kufa koza mama na nga koza elongi ya mabe lokola ya yo te miso kokufa boy boni mama na nga miso kufa lokola yo nazoloba bien ma princesse
babandaki koleka na bango bato ya mituka bango na bakomi kochola bango bato bamibengi ba princesse bakomi kogangela bango na kofinga. Na be yote mto niati ngai ne lamba nanga eza erreur ma princesse. Oh on niati ko lobe eza erreur. Yo so la ta on a fina yo bando botama esi basombe te kitendi to kizoba zobe elamboy na fina mobimba est-ce que okotika la kobenga ma princesse boni boyko bandele susu erreur yango bande ko mosala ki servante yango yo do so komi servante ndima bachola bafinga mbano asengaki motuka balobi zwa motuka asengaki chauffeur balobi chauffeur ya yo moko ye wana asengi lisusu baservante bapesi baservante balobi ya yo alors que Zara azosenga ebele nano akoti palais royal te ozosenga ebele me makila ya bakonzi eza kati na yo te aza nde mwasi bazopropose mpo na prince du royaume. Obina na moninga na Joshua na bien mbula mibale kaka kobunga okenda kozonga na yo ondire kaka mutauti na Londres yango osala mibone nini ko na mwa mikolo moke na lobi ya tala mokili ya moke nazomona yo pesa biso basango po bakoto pena bomo ezate omoni mama nanga oyo na betelo lisolo na regretaka pa nini aza mama o abotanga ye naza souci ne soute na oyebi so vérité webimba loyo tala okende na mboko partout nga na olanda yo na okende na yo parce que oyo koyeya esika na wuti mawa plein mais c'est comme si obandi ko raisonner lokola obina na yebaki. Oh Joshua osonga ndenge nini ko mwana moka komi mokolo te mino kembisi na kobuta mikuwati na komi nange koko tindi. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Moto nangai Joshua timbisanga na luko bakula longeza ndenge nini po abna toko kasute talaga to baete yo yet sala biso to zalati mwa moko kaka moto kenda zonga master leke na niveau aromobete matolo te obina na lobite esengeli te okota na kata royaume wana na kebisho pona bolamu na yo te mama oyebia ozokebisanga te pona bolamu nanga ozokebisanga pona intérêt na yo moko. Oui mama yoka ozalaki yo nde moto soki 4 millions de naira pe o dépenser na kipete tour nanga sikoyo nakende pe koluka mbongo na ngai. Obina tala kobosela te na mema oli na libumo oyo 9 mois yeba okomi yina soko telemeli ngai mambo lobi ya solo tala nga sikoyo ko mama tala sikoyo oyo bon 9 mois siko 9 mois ngo siko nalia nini nazwa nini mama mosala zosala eza kutu conseil to modèle te kaka mwana ndezo pesa toli tozongi na zamba créature oyo bandeko nanu aloba te po moto aloba ne pe pembeni aza na ye te boya koma na ye baba te po kozanga motu pembeni nyonso kaka bageste esengo na elongi mawa na elongi kanda pe na elongi nzala pe ayebika ndenge ayitaka nyama zamba. Mais pour combien de temps mwana mwasi oyo atikali kaka na moyen âge atikali kaka na époque wana ya bantikité abandi koraisonne atali na nsima mwana mwasi azalaka moke ya gazie abotama wapi nayebi te mais akola nde na zamba mokolo ngo esengo pembe na tata azotala ndenge awuta nzoka azalaka na tata na ye alingaka ye mpe mingi mais nazotuna kaka tata oyo abokoli mwana na zamba pour quelle raison? Yoka Okay, now, yoka so what happens?
omoni nini kosalema You sing for me. oyembela nga nzembo nga mpe nabina mpo na yo esengo bandeko bayebasa na batata na bango sirima tatango aza te mpo lelo akoma okanisa ye akanisi kala azalaka na ye mwana me tata pembeni na ye yoka esengo tata na ye mabina atuka mwana ngo pilenga na compétition You are blessed. oui bien upambolami mwana ngai iboye papa upambolami lelo tata aza te mpo na mai na miso wana bandeko na comprendre a perdre motu moko a valeur lelo atikali esengeli akende ka liboso tika bakufa baleka parce que les morts sont morts mais vraie histoire na ye nde tozoyeba kaka te eloko nini ekanga kino lelo na zamba question nde yango wana awa toyebi na palais royal le prince ye wana la future princesse akomi Zara le roi et la reine bayambaka ye malamu nasepeli mwana lokolo ye penza merci papa mama ndenge ni malamu That's my wife. ok wana mwasi na nga keba mwana keba kolekisa te alors belle fille beau gars Look at you, baby. Homitalité As beautiful as oui bien always. toujours belle sans concurrence te azani na maboko ya moto malamu moto ayebi kosala sala ayebi kobongisa Thank you, baby. merci oyebi bébé alors ndeni kasi batraite yo kuna na baservante Not as bad as mabe te eza nango kaka non yo nde nazozanga nayebisa nini j'étais aussi manqué beaucoup Please get her. tala malembe pardon botia bamindelo mama nayebi mamba batala oyo yo nde moto olakisanga yango c'est que prince asasala choix na ye c'est que prince apesa motema na Zara mais eloni ebendaka ye na mwana mwasi oponga mpe na omona mwana mwasi onde bizaleli mpo makambo ayo tosala na nzela na lapi ye na sanzi ye mais bolingo na bango bandeko esika balinganaka tozalaka te What's so special about yango eloni ya spécial mpenza mwana mwasi azolakisa aza nango aleki biso nyonso na nini totelema sikoyo na kibo mwasi nga nalembi ye vraiment noyebisa la reine alongolaka kaka pembeni na ye pauvreté awuti nango vraiment lelo akomi koloba tokomi eloko ya koniata atiolaka agangelaka imagine eloko ebangisanga lokola mwana mwasi oyo namona te mikolo mibale kaka alakisi biso bizaleli bongo dans un mois boyebi nazokela bino bale mawa yo miyokela nano mawa yo moko na kati ya likambo oyo ozali likambo nini bozolobela respect libisanga ma princesse tosolai kaka likambo ya gouvernement ya mboka Zara sikoyo akomi président mboka oyo mpo bobetele masolo nayoki makambo bobeti na nkombo na ye donc bino bofandi na journée mobimba sikoyo bomo tonga ye nobolobako réellement ma princesse bon eloko eza ngo mabeti wana princesse Agnès limbisa ma princesse My princess, you are not just ma princesse bon toza na biso à l'aise te na princesse asikao la future loba la future princesse This is the most meaningful statement you've made. namoni olobi penza eloko yango na ndenge sengeli na promettre yo kala mingi te moto azosala mabe wana ye moko aoyeba esika kozongela baservante bakomo déclare tozotosa moto aye kaka lelo me mondelo tozokoka te mwana ngai mpo na olingi nakoma lokola monstre ko tala obina ye nabondeli yo sikoyo okoko kende na yo esika nyonso olingi oluka bambongo na yo osala vi na yo kasi naboyi nde na mboka ya Agaba mama nalembi na ngai koyoka kaka ke bahistoire na yo ozobimisa wana bahistoire na yo eza kokamusa nga nalembi koyoka ngo mitala nano
ato lobi na kokena mboka ya Agaba na osala mbongo pe na kodepansango na yo awo. Ah, mwana talisi nzela na ye. Me mama lobi mboka wana yango te. Me mwana yeba monoka mobangeza kana ngo solo. Me maloba na kati bimisaka nde bikisaka. Aboyi koyokela mama na ye. Mama lobi nzela wana yango te. Ah, mama misala na onde mtesali ke confiance mwana kima. Ato lobi yaso tala misala osalaka. Na misu ya mwana mibali bazo défiler. Ah. Coup de fil. Hello? Allô? Yes. Oui, allô? I tried to stop. Na mekina empêché à kendeme. Ayoke lingaite. Akipe kutute. Anyway. Oh, ça va. I just called. Bon, na bengo kapuna lobela yo. Que en tout cas na sokoli maboko na makamba mwana ngai. You can do away with it. Sala oyo lingi. Eh, alo basuna nani bandeko? Eh, asisa nani? Asisa nani? Asala wa lingi nani asala? Obina yo kiye. Ah, seka tseki mwana na likama. Seke mwana yebi ke mama akomi kwa peshe ye. Banzela na ye kokanga malikolo ya mamoyo. Azwi mama fini na kingodi. Mama nzokanga nzela, mama lingi tena kende liboso, mama na voyage te pona nini? Abengi batu moko toyebi te. Alobi obo silisa likambo na ye. Mwana pas se défendre. Eh, ezalaka. Oboyi makilo maloba ya mama, mais pone ozobo mama. Eh, asutuki. Oh, abana osala ngon dans l'inconscience ton dengenini. Ah, azoye bate on dengenini. Oh, mama naloba na yebisa kyo. Nabaki ke un jour oro tindika ngati na suka ya limite na ngai. Mama sila lobaki na ngai. Akomi pe na suka. Kanda pe. Ha, mopaya ebomaka si mobani ko regretter. E kaka ye moka bandolela. Ah. Ah, mokolo ngo yango yo finalement ekomi. Eh, abana okana mokolo yena mama moko atikala. Ah. Akana kake un jour mama ko kufa maboko na ye. Mbano. Après cela, Tolanda Tomona na kati ya palais royal. Oh, le prince et sa future femme. Oh, bazo benga déjà future princesse. Oh, que je t'ai manqué aussi. Ah, yo bisanga nanu. Tozo compter déjà combien de temps? Hein? Et c'est déjà 3, 4, 5 ans. Réellement, et sali 4 ans, 2 mois, na une semaine, 2 jours na l'écolo. Ah, en tout cas, ça romantique. Oye bakaka. Oui bien. Na kosa la kana bolingwa makasi pona moto na linga. Ah, mitala nano. Approche, di point. Bana batala. Yebisanga alors. Looking at you right now. So natali na minute oyo. I remember nazo bosana te eloko moko to na pesa kiyo baga fiançailles. But I'm also looking at mais siko na hotela mosapi yango lelo mais na moni bag na ngeza te. Bon 4 years. Bon moni 4 ans opesanga depuis 4 ans bag wana. Bon ezonzuluka pe mosapi na ngezo kola 4 ans. Ah sikoyo ulingolo baniki na ministre explication zali ponga na zanga komona bag wana. What can I say? Sigona lobani. Honey, you've been abroad for so long. You used to all those things. Esali déjà masolo bebe ya kala yo baso solo la. You can't see through her. Okofanda superman na ete. But ever since you stepped Webi banda yo kotsa makona na kati ya lopango yo. Na yebi ke no ozokosa makama mabende batami onga na comprendre sikoyo. Ah tikolo babuso baboyeko. Tasha. Tasha. Please. Pardon, hein? Show some respect. L'accepte-moi respect, ça va? That's my wife. Oyo, c'est ma future femme. Et c'est ngeli yo lobenana ba manière. Ha ha. Oyebi, a su courage ya kendo ko beta mama avec le nanzela. Yeah. Oui oui.
azwi nzete na ye abandi kofiakola mama na kufa miso oyo ezanga motema moto azanga motema boye ndenge nini Listen carefully, Zara. yoka malamu Zara This oyo ezolakisa ke ozwi baprivilege oyo yo ozobamba na makasi eza tradition nga nakola nango nayebi ke eza makambo biso tokola nango te. Aha, wow. Look who is jealous. Tala nanu moto azuwa bwa zoloba. Zara, Please tell me yebisanga vérité. Did you Est-ce que ya solo obetaki fimbu flow up na mama na kufa misu na balabala? Baby, Ah was just a bébé, little. zeka muke kaka. Loba nza vérité mbala moko ko. Na mvito kaka lokuta. Yo lobi moke kaka obetaki. Did you say? Olobi nini? Obeti kaka moke koma ostu. Mais où est-ce que tu m'as mappé? Et ça violence, qu'est-ce que c'est? Kosi Mbangate. What is wrong with you? Oyingo bani. When I tell you Ta una solo bela yo. she's been Ke ndenge mwana mwasi azalaka. Okasake na telemelaka yo. Na lobaka mabe. Sikoyo. Alakisi yo ke azosaka na ba privilège ya kozala na kati ya palais royal. Nga na kozala awa te na telema boye. Natala. Moto alongola nga pembe na moto nga na lingi. Abanda soko juge ngai. Pardon na okoka te. Elvis? Did you hear her? Oyoki mamba lobi? Listen, Yoka. I know you Nayebi ke oza na qualité ya kosala psychologie na motu. Kasi na minute oyo. Est-ce que na motu no mugongo mo ezolobela te ke mwana mwasi aza virus? Well, yeah. Ah oui. She's a Aza virus mais right? naloba virus yango elle est jolie. Oyebi nini hein? Benga ngai tango basansu ne kozonga parce que na minute nazomona Tell na ezotala ke en tout cas basansu nano ezongi te. Karamo, what do I owe you? O Karamo na loba nini mpo na visite na yo awa okamwisi ngai o surprise nini igwezegu tika ete mikolo na yo ezala molai ezalaki na ntango moko ogumbamelaki ngai lokola moko ya banzambe okumisaki ngai na koya na ngai mpe lelo ngai nakomisi esika ozali ovisitaki temple na ngai mikolo nyonso kasi lelo ngai naye kovisite yo tika ete ozwa lokumu. Ah, o Karamo tala eza yango simple kaka ndenge leso ABC tala atako nini ekoyi yo dibia esengeli te a perdre quand même qualité ya kozala dibia te ezugu non nga na perdre qualité na nga te parce que nazali le plus grand de tous les nganga na kati ya mboka oyo eloko nyonso esalami yeba eza foti na yo. Nalobi te ke o perdre qualité wana oyo ezosala kozala nganga monene kasi nazoloba kaka ke respect wapi yango oyo esengeli yozala nango. Mokonzi yeba ete moko ba raison oyo esalaka ke bato barespecte ngai lokola nganga monene ya mboka oyo eza parce ke naza na makoki ya komona le présent na futur. Pona sikoyo mona na yo azongi mpe mikolo na ye eza ya kotanga oyo naloba malamu ke eza premier ministre na yo nde moto azokonte agazie mais okaramo nazokomprendre yo te soki oye awa na pale na ngai mpo oloba makambo na masese to mpo na kopesa message benga yango nyonso yo olingi kasi ye nde moto azotanga ton premier ministre agazie ton premier ministre ye nde azotanga. Bakotisi masolo ya ono soit le premier ministre ya roi balobi ke ye nde moto akotanga mikolo mais message yango ya nani si finalement yango vraiment Okaramo ye penza alingi nga nasala nini alingi nini mpo na ngai est-ce que alingi nga sikoyo nagumbamelaka ye nanu ou soit azobosana ke sikoyo je suis le roi? Non
kotiaka lofundu te na moto ayokaka mongonga banzambe. Ah, tomoni le prince Elvis. Tomoni pe ba servante, chauffeur at. Ah! Banda ko misusu bazomeka ki princesse déjà na mosika. Balingi ba yeba guna ngo ndenge zalaka. Balingi ba mekotisa avant le temps. Zara ndenga zo senga ndenge pe bazo pesa. Chauffeur, servante, garde du corps, voiture. Oh, que tu es belle. Oh, ma chère. Oui bien, kitoko na yo zo loba. Ezo loba ata motaza wapi amona. Kaka ndenge na yebe lobaka. Nini susa bandi, abandi. Quoi? Abandi, karaboy. Oh, azolo bate. Atali. Mama suki likambo toyebi deja loba. Si maloboko. Atandi bambata. Akabuli yango. Yombino, hein? Poni kasi tapis ezate na senga ki ba fleur ezate. Qu'est-ce que c'est? Zara? Bébé, s'il te plaît. Batel mika wana bazo. Oh, olobini ni? Obeti mbate na ba servante na ngai na misu na ngai. Et bon sikoyo. Ezana loko te faut batelisa bango ti siko ba yeba kate. Biloko faut ba yeba ba manière. Faut na fana sala ka ndengwana. Ba manière. Ba manière. Ndenge nini? Ya ko rouler tapis pe na ko boa ka fleur. Po yo otambola nde likolo nango ba manière nde yangwana. Siko, ponite. Olukite mutu alia kabilei na place munoko na yo. Logola déjà chauffeur pour déjà sur mosala. Comme ça butu alia na place na yo. Comme ça osa malam po na yo. Merci mon prince. Tala yo pe zoba, osa zoba pour répondre ye. Elvis. Pour nani vraiment, oso garder bato aboye, oso bango wapi. Faut tinaote. Ce qui maman n'a pas aki na tante atangi sapena biloko yo. Ndenge ba traiter la princesse. Ah, sikoyo. Ozako imaginer o insinuer que maman na ngai la reine of Agaba Kingdom. Yamboka ya Agaba. Is a lousy Azali mama oyo aza bolole. Po yo finga ga yo cholaga ye. Est-ce que est-ce mutandi melinga te azali awa? All right, everyone. Eh, That's the high. nalobi c'est fini. Makambo ye sili. Nalobi rendez-vous na biso eza nile. Eh, chauffeur, memanga na motuka. Servante tellement. Allez, tout le monde bouge. Botikaye. Atika la peko, merci prince. Eh, bande ngala kaseki prince ango. Alangwa bolingo lokola café bacha miliki na sukali ya kokoka. Na manteka na saucisson. Bande konsoka nde ba frein pezali. Bolingo na kwenango. Mais pouvoir royal et yango nde yaki liboso. Mansolo bolingo yaki sima. A se comporter lokola mobalité mais lokola un prince du royaume. Abateli bokonzi bendele koyate. Allez batiki soit des princesse pas ana no princesse te. Yetikala. Batunyo so libanda mituka ebimi. Sikwa tikali yolela. Eh. Abosi ne tambulelite po balaki sendenge ba princesse batambulaka. Abeteli bango dendeli wana o princesse sengela za nango. Me bandeko bizeli ka mteko kata yo a. Po mambozo lota keba omona ngo pete. What? Quoi? Ah, malembe masa malembe. Sengela kana bomaye alongwa kaka. Imaginez nan. She was practically telling someone to do away with Azolo ba na mutukeno alongola ngai na bunga. Tala, webi na zongi ka gonzoka na yoka kiepe na acheve mbala moko match sili. Na biso vérité. Wow. No. Oui bien. As evil and creepy as Oui this bien, sounds, ata kuma bende ngo zoloba. someone's gonna like you. C'est comme si mutu moto ndimela yo. Your type is so Oui bien ba good genre for na yo, this business. eza malamu pona ba faire oyo. Who was it then? Oh non l'excellent te va no yebisela ngeza I ndeni. need to make one of Esengeli nasala des appels. meanwhile, I have Ou to bien en attendant, beautiful woman. te naza na rendez-vous na nzele moka So, canon. drop you there. Comme ça, non mais mokuna, Joshua non zongelo sima. shaking. Ah, t'as Joshua. Na Nathan. Na Nathan, yo kaka, tobengana. Deux amis. Au lieu appeler sa moninga conseil.
otangisi makila ya mama, quelle que soit la raison aza mama na yo, rien. Babeti kutu bakope keno eleka, zelanga na lula kende rendez-vous moko kitoko ezo zelanga yi. Joshua toyebeka sikoyo. Me makamba lobi nde bangisi ngai. Aza pembeni ya Obina. Nazobanga pe Obina landa makambo yango. Parce que qui se ressemble s'assemble. Poyona baninga boza kaka semble parce que boyoka naka so eboke kotonga. Se botonga mutu bofinga mutu nde bokokanaka. Yana bozati lelo. Tomona kaka ba servants sûrement bazowelela koyamba mopaya. Ah, on dirait na kati ya palais royal hein? Si Tolanda. Mais moto noto betela lisolo yeyo te Joshua. Kaka lelo to yebiye. Mais makambo na ye pe ya minene. Ah, azalaki accompagné. Ah bon, aza motema na ye lokola mobali to pekisi te. Azala malamu to mabe, asalama mobali, sûrement ba choix na ye pe zali. Ah, topi mela ye yango te. Ah, alobaki moi ça bien. Alobaki que moi si on peut te monia. To yebi nzoka c'est la princesse Tasha. Et donc princesse alingane ka aventurier lokola ye. Ah. Merci mingi vraiment. Oh non de rien. Ngane mutu na loba merci pona yo. Oui bien, na sepeli mingi na journal elo. Pelikolo okoti singa na kati ya palais royal. Ote, eza plaisir pona ngai. Zwa. Bon, en tout cas, au bossana ki en hôtel oyebi. Oh nzambe na ngai. Eh, na bossana ki, na yebi ko tusote. En tout cas, oyebi valeur nango, na yebi valeur nango. Oui bien. Batu mususu bazwe bate so na somba kango wapi. Mais yo zo yango lobi ozongisa. Mutema na yoza malamu mama. Ozo mériter merci mingi. Peut-être oui. Bon, tout tika kama ngamdenge zali. Mbala si makasi. OK, ça va? Kala mingi te. À plus tard. OK, bonne nuit ma beauté. Bonsoir. Ah, bandeko na kama na mokili yango. Baliko bafantirier na bambrière bazwaka ba vrai chéri bazwaka basi moko pe boye babima na ba palais royal na ba gouvernorat na ba palais présidentiel na bisika moko marque coup de fil. Ouais. Lelo na buto lelo opération c'est na balabala nini pesa adresse pesa pe montant autorisation de cette opération. Ça va, Massa César Kokoka, ba munitions, armes, zana pointe. Nakamwe, kara yem tazolo ba makamboy. Te, makamboy on dit mangote. Non, on est ici. Désolé, pardon. Non, le baki, pardon te. Pardon Ninikas. Pardon ni ozosinga wana. Eh, kasi na bano singa ba pardon manaka lozo kangate. Oh. I'm sorry I came out. Limbisanga, linga na salaki ka eloko anga. Mo bakanda. Arrête. Olexi ndelo hein on les a raison te You're a grown woman. hein ozo mosi moko insupportable hein o tinga na situation difficile siko na libanda kitoko nzoka nde na kanisi oza na sens mosusu pona na miso bato nazo ko rater qui te définir comment kama mona na yo ça va A permanent bad impression. siko impression ya liboso ya mabe bato bakobeta masolo na bango pe oyebi ke ozo faire manquer nga opportunité siko nasenga parce que mokolo mobimba nasenga ba pardon po mokolo mobimba ko kanano sima otonda ba pardon ngo ah How typical of you. oza ba jaro nzoka Tell me, Zara, when we yebisanga Zara mokolo nini vraiment full response? okozwa vraie responsabilité ya ba action na yo tangu oza na miso ya bato Okay. mokolo nini I am Ok. sorry, Prince Elvis. je suis désolé Prince Elvis lokolo lolobaki mama na waza ndenge wana te Promise me that you esengeli opromettre nga ke okotraite pe baservante lokola bato lokola yo ça va I promise I'll na try. promettre yo nakomeka naboya te et pardon Is that okay? ça va We'll see, right? tokotala ko ah pardon tika nanu Honey, I've been apologizing. chéri nasengi pardon te bokala na bapardon oyo kaka te oh nalela na ngai yo Zara tika nanu We're in the bedroom. toke kasi toza na chambre te oh tika ngai mwana mwasi
histoire ya famille royale ya obeba likolo na yo okofingisa palais royal okofingisa bakonzi bango babokoma na bango ndenge wana te oya kobima virus na kati ya nzoto ya moto obina na Joshua bandeko masanga likaya na bamisolo mbongo webike na mona mama wana bafilme yango te na nietengo te fo eloko 4 millions de naira fo bon fo masolo likambo eboma mokili montant exact mama na nga azwa na vi na ye me mama ngo akende kaka po aloba 4 millions mpe nazomona yango te tala alongwa na mokili oyo nga namela miliki na miel atika ngai oui bien action liboso na bimi na benda 4 millions de naira na sepeli lokola oza témoin na makambo yango osentir ti siko osala nini na part na yo koseka elenge question mo mabe ya trappe bon omonde eza boye car obimaka nango wana omona nde nazosomba ya sika nango modèle moko couleur moko série moko tokoma mapasa na mituka sentir mais yeba nga mona oke boutique nake na parking nasali basha kobana nanu na babilamba mituka do lelo mokili yango ekobaye ngai bapesa nga kombo na ndima siko na part na yo osani yebisanga ti parce que yo oza jena nyonso siko eloni esangi yo bon juste nakogate princesse na nga mwa ndambo princesse ya mabele oyo oui bien sûr tikoloba boye ko bon oyebi papa na ngai azalaka moninga mpenza ya igwe mpe yango wana bazwa moyen basola batinda ndeko na ngai mwasi na poto elingi olobake papa na yo sûrement fo azala moto moko monene na kati ya bamboka oyo siko papa no nde nani lobelanga nanu nkombo na ye nakoyeba onowu agazie koza ridicule te tika nanu ko bato nyonso na mboka oyo bayebi nkombo wana ke onowu wana ozoloba saka na mwana moko ya mwasi ka nde bakanisaka ti kasi verité ezaki eza boye papa na nga akutanaka na mama na ndenge moko akwata tala kaka na match ya kichel mare na nga na couloir mare na nga azwa client mpe bon esuki kaka keno biso toya mais aboya nde kopresente biso na bato mpo abomba soni ya papa sikoyo mama lokola moya kovivre eza te ale lalaka na mibali nyonso obimaka na mibali nyonso eza nano obina soki makambo lobi eza ya solo ndenge olobaki no ozali vrai héritier ya trône naza sérieux tala Joshua oyo ndoto to nazo mona yango kaka basambla est-ce que mtu solo baboy nalobi nazali mwana ya onowu naza mwana igwe te yo kanga malamu obina le temps nga na lobelo makambo na lobela yo okoyeba nani yo zali pe okoyeba nani moto aza ba vérité ekoyeba na bandeko to garder rendez-vous to continuer deuxième partie ya film na biso. Et merci toujours Nabandimbola avec Didier parfait, sans défaut, sans tâche, ni correction, zéro faute. Voilà, merci. À suivre Tolanda, deuxième partie.